Ndeka selon copte. Tout le monde a ma bête sur les que tu vas na Sarah. Baswani nanani, c'est normal. Non non mon ango bon mon ango lengi. Non mon mec oui. Azala na biso. Yango wana la dieti tozo kende yango wana. Mais janvier bazo reprocher mal bouche. Ya solo. Est-ce que liwa madame Angélique ko te ya ote? Parce que madame Angélique pas classe mais le logo. Te tout nani. Liwa Angélique te ngane lote. Témoignage est bien pour Angélique. Ma bien malamu zakati. Mais témoignage est bien Angélique ali akabatu. Angélique soit ça dans le monde. Il y a pas besoin de dire Angélique surtout équipe nationale na ba Karine baleke tout basin ça va donner mon senti que balia ba bon on a même sous le signe ça cap parce que de voiture na yo Angélique capta ba Samboko. Oh, voiture na liboso ta mon ami. Si, elle dit que c'est normal les cas. Mais ma bien Angélique ça qui soumis. Oh, Angélique a des banza maquillage dans la diviser pour mire au cause de tout venir na jema pas jema il y a ça sur l'équipe nationale. Soit pas Karine a Betika. Dans ta Karine a pas pas la tête. Aïe puis passer ça dans la bête. Angélique la maman songi. Azala na maman songi ya sakanati. Vous voulez que vous ayez maman. Et ça vous savez pour tout le témoignage. Là c'est hypocrite. Sarah tout le pas bébana qui pena makasi na Angélique o eza cop na biso o eza cop na biso to bebana kaka mais omoni lelo na lo beloko yo na lo ba sincérité bato bayi bayo bebisi la biso cop ba Vina ba Carmel yende kutanga ba kombo nde problème te loba na yo banu bayi yo bayo bebisi la biso cop même chose allait nous danser sa maison mère quelqu'un a dit que maniqué et là madame Angélique qui n'a pas eu qu'elle c'est que non le quoi ba yibi mbo ma YouTube ok ndakanga est-ce que OK ko na ndakanga yo doit na zeli ba répercussion tes ongelio bon on nous trouve ça pour le bana ka bo na opprimer ba mais même pas peut-être non kuto kunzi été mais ba ko finga na autre do mona déjà to moni Sarah to la sali ba émission contre les que tu fais kuna sali ba émission répondre à Sarah to moni pe kuna moura pe kuna muta ko bangisa mutu awazate donc c'est que le quoi vie oh madame Angélique ba neko sata ba neko za bokota matière ekoti c'est yango na pe ilandeti na liwana c'est ça comme na misoti net moura za pédé mukola okufo mona ba pédé ba roya ebele ba roya kolela ezalaka bongo pona masolo ya culture ya Congo oka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures et information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés ce côté sur Congo Victoria avec la vôtre Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Appelez-moi la giga, la fille qui dérange. Je crois que vous voyez que monde Nabiso y a presse en ligne. Tous en la matin, on vient de perdre l'une de notre. Elle s'appelait Madame Angélica Madelena. Elle est bien la boutique à Bisso. Alors. Étant donné que tout ça bateau Liwana est frappé biso et ça bateau sur les lots la madame Angélica mais bah bien pena madame il y a eu de temps où il y a bateau bah fanana madame bah liambonga madame bah sekana madame bah peut va relater bien. Alors aujourd'hui je vais essayer un peu d'être au milieu du village parce que je vais faire mon travail. Alors merci beaucoup à Jancy qui est derrière cette caméra, merci beaucoup à Moïse le prof derrière la caméra et à notre boss JB Koumalou le vrai pétrole de la c'est à vous et aussi merci à Dosenga l'homme de à suivre écoutez raté quoi depuis la Suisse mobile il y a M95 qui a Pembel ici merci encore une fois et femme mon papa social merci na Osala Ponanga merci beaucoup à madame Corneille depuis Londres
Bah, gros bisous à vous, maman Antoinette depuis les États-Unis. Vous avez ébélé, vous avez ébélé. Maman Belgique 4, c'est le temps à Bakoumou, maman Danse, Binotou, Karine Mokondi, la Baronne, mon thème Ebi qui coule. Maman la Chine. On va simple de parler par rapport à Matanga. Tout ce qui s'est dit. Qui est toujours la Angélica Madeleine à terre, toujours le kaba buzz, toujours le kaba mbongo, ba liste di maya mbongo mabe, ba voice di maya mabe, nani ateki na ateki te. Alors tout ça la moto oyo, ngala kwa benye moto na tembe. Kadenge atra azababe ke wata. Elle a fait tembe ya hérité wata nabe. Il s'appelle Janvier Wata Mokonzi. Bogangi na banda kwa bokabo jebima. Ok, le que pour la nini, akopanza, akobomba. Joseph Moulanga, pas de peine invité nanga. Bon, moi les lobes, c'est zaté. Donc ceux qui viennent au Katana, Janvier Wata. Bonjour, mes condoléances. Ouais, merci. Bonjour, Toko Félix. Mais Toko Félix, c'est normal, hein, lui est en royaume habité. Toko Félix. Mais Toko Félix, mais lui est en royaume normal. Ils ont été que liwa moke muta YouTube akufi babwa kila kimbaso bia kufi na musala te ya kufi na musala na basi ça se basi ndeni kenda robota bisoti kenda robota yebite que moi c'est soit qui robota ezara la vie ou la mort OK nzambe soit abattre do bien au sentir robota obimisi pe mwana bimi so yem so bebo mwana kokufa kompe pour kokufa yoni ngabenga mwana ba mama ba comprendre te na respect ya ba mama pour nini soka beka longola zemenga Janvier nazate yona linga ba mama trop mais rêver ba solution mais pour moi pape na peso mote pour linga nga pe makasi ndi na mona loka ba mama Brazil beaucoup mama social linga nga makasi ndi na mona loka ser nga Clarisse Moyembi ya Gilenga Ntiba linga nga makasi ndi na mona mama Jackie Mwasi ya Mundela linga nga makasi mama Jackie Powes Moujakina Mwasa Mundela ye penza marocain te algérien te ye penza Mwasi ya Mundela madame ndenge linga nga ndi na mona ko ser nga Claudine Buka motema inteliko ipreta linga nga yona linga ba mama makasi ba mama dona Bercy na linga bino makasi na linga ba mama makasi Janvier Wata wa moto aux en équipe nationale aux autres envoie na madame Angélica surtout le tout le témoignage parce que la leçon mtakufika oh azaki bolamu azaki malamu yo so ba kino ba témoignage pour na madame Angélica Wata olobani Janvier témoignage bien pour Angélica mabena malamu zanga ate mais témoignage ya bien Angélica lia na bato Angélica soit za nango bolia pa biso lia bonga Angélica surtout équipe nationale na ba Karine baleke tout ba sinta ba dans mon senti que ba balia ba mbongo na même sous sinta ka parce que tu voiture na yo na Angélica mta sambongo oh voiture na libosa ta mon avion si ayebi que ça c'est normal les cas Angélica na kabila mais azomona na tena matango ti ngape non nakete okende kaka eza nango course te eza nango nini te mais okende kaka ozomona bato musu bakoma ko éviter buzo batro bakoma ba personnalité na bango mobo aroya na matanga basi baluka ba bibi kapinga bomoni epete maroya na ye ozomona et la contribution non facilité bato ba chana est-ce yo search te kasi bon chaka za tout l'air na l'air ozomona na Angélica za ki bon to liana to milana ya santé ma bien Angélica za ka ki songi oh ndeni Janvier Angélica ze panza makita divisé pour mireni ya opposa to vani na jema et pas le jema le bibo ayi pas bon ya do ça sur l'équipe nationale so pas Karine na Betty Karine data to Karine na chaba ki pas la Betty ndé susu ayi pe passer ta wala la Betty ayi pe pas les panzani Angélica la mama songi azalaki na mama songi ya kusakana te on peut pas dire que la maman et ça vous sala siko bon bino bolinga bandolo basi bobin mutuninga témoignage nga za hypocrite te mabete et ça hypocrite ils ont témoignage na yeti ils ont battu musupe ba baté ba témoignage Angélica bando ko Angélica kazalaki boya zaki bien mumbo lati sa mutu eloko azalai ba qualité azalai na ngoti wande mabe ya yeba ba défaut n'était que azalai ba défaut n'était que mutu mazaki songi bande ko panza de panza makita ya ko sakanate et panza makita ko sakanate Angélica ah bon on est dans Janvier vandana na mo oui azoloba omone batebele na ndenga mabeto moni lelo to longola ko hypocrisie
YouTube hypocrisie zo za trop eza na batu nsu o bolo ba ke janvier bo comité ki nganda comité eza na batu nsu so na ba ona Angelica tia kufi batigal po sula te neti ba nani wana po lo ba vete ko tanga ba kombo neti grâce te mondenga sana omoni ti Angelica koti na sama bele bazai binemi walibala ya grâce te mo M sous lelo sope panza na makasa Angelica CLP ba direct et que zongi afana ayamba tina nani na yoka kasoki nani na koma mutongo kisekima panzu ozomona et que zongi et grâce te mpasa kana kanda Angelica na motema mais azong seli yango te to mone pena za kasi yango pena lobi na matanga bien sûr M sous pende azana M sous sili pa Angelica pe to ko vanda pe to ba ndoki ayaka liboso na matanga bokolo ba pe ke zenazo tokoki ko loba pe M sous pe grâce te mo baloba na ta bimi mbamo boponi doko mona pe sispe ozomona mais lelo batu batie so pe so na ngambu mususu o saratola tozala l'air mon pe bato malgré grâce te mo boye ba on pe Angelica bandolo ba te saratola ba bebana ki pe na makasi na Angelica o eza cop na biso o eza cop na biso to beba na kaka mais omoni lelo na lo beloko yo na lo ba pe sincérité bato ba yi ba yo bebisi la biso cop ba vina ba Carmel yende kutanga ba kombo nde problème te loba na yo banu ba yo ba yo bebisi la biso cop M Sozala no danser sa maison mère oui na YouTube to yambi bien M Sozala no film yo landa ba musicien oui pe to yambi bien M Sozala ki na yo ko bani ndumba umata talon to yambio bon ba ko bibisa so ko ba yeli siko monu be esprit bozala na ngo ya be esprit na ni bobwaka na ba maladi ba place ba ninga bokumu ya na ngo siko place biso za biso za na ba ranking o ya ba YouTube na ba ken piana bo sala ngo siko lobi je ma bo vana pena ken pe bo mela mais le to ko ma ko vanda ndo mela bo ndenge ba YouTube ko ba na mulangina ko kina mulangina mais biso to za bo to finga na ba ken piana na ba le Kardashian tout ça que ba guerre à bongo mais bana pe ko lobana pété na batawana non mona le Kardashian zaki na batu supe banda ko suba net gel pando sur na batu supe ba ça me ba guerre mo ando sur na ba Joseph Chako bien ba bengana na ba chombo ba nini ozomona série mo bona mona na pena malika pe o mona meke o ba taka na na gel mais er mo peut être fani na gel mo malika pa epi to fani pe na kusupe o medi ozomela les veille sous bongo te banu ba ina ki tema mabe makasi en plus ba yepe na ko panza batu ya makasi soki lelo susu mutazo sibi ba conséquence que ba lati c'est pour ce qui a bomi mutu saratola mutazana na base wana eza Carmel odia na ndenge nini kwa yim talobaki na ba direct na ba dosa na ba nini na ba lekechu yim tazoki audace alobete ke saratola bien tanga kombote ba ya Pepsi non te que na ba faire na matanga siko to yeba ninde MC za na ba jeton de to benga na rabo nde MC bo pesa na rabo déjà tango obeta ba propos li comme ya mutu mo na place mutu o ya kufi mo oui déjà ba tuko vraiment c'est là on analyse c'est que yé OK il y a déjà mabe ko linga lati sa muninga o salir muninga na likambo ayebite c'est pas bien botika ba makambo eza bien te za propreté voilà eza propreté biso kopo biso sala kopo yo ya boyete lokwa ya bino te janvier parce que aujourd'hui on t'a l'émission Ken Piana sali pour na madame Angelica na la nega moi extrêmement basala na maniki Ken Piana lobi ke maniki et na madame Angelica kena ko luka c'est que non lokwa ba yibi mbonga makamba YouTube ok ndako nganga est-ce que ok kokota ndako nganga yo mtwana zen ba répercussion te zengeli yo bon moni mutu muso akoloba na eka bompo na ko grimacer batu mais aime pas côté été aime ça le bene kaka moni muso azana kanda muso azana kanda azasusu na maîtrise te ils avaient aime so le ndako lenga na botila mutu malele mais après nangote OK est-ce que Ken Piana za une preuve qui y a qui n'est pas pas solo là qui n'est que le bama lokuta te Ken siko ba solo là qui mais est-ce que Ken za une preuve qui a qui ndaki pe ah voilà ni to éviter mais ça ka ba solo là qui voilà osomona yango mais siko le lozomona madame Angelica kufi non kuto kunzi été mais ba ko finga na autre do mona déjà to moni Sarah to la sali ba émission contre les que tu pe kuna sali ba émission répondre Sarah to moni pe kuna moura pe kuna muta ko bangisa mutu awazate donc c'est que le quoi vie au madame Angelica ba neko satanga ba neko za bokota matière ekoti c'est yango na pe ilandeti na liwana ça comme na bisoti net moura za PD mukola okufo mona ba PD ba roya ebele ba roya rolela
ezalaka bongo net soko za ndumba mukolo kokufa omona bandumba ezekiti ezongi nde tomona apele le joueur soka kufi ba joueur bakoya banene Angélique eza cop na ye ya on fait ça trouble boy c'est normal ayaki na buzoba na biso linga Angélique azala ne mécène ya on a le baki avec ne mécène alaki mécène nde tomona ba ya uli mushedi code mboka ba papa king mona poto ya kala sikote nde tomona ba Jordan Fonseca un super play nde tomona ba maman Brazil nde tomona ba mama Jeannette Lembe na kata France wana nde tomona ba mama Jacquimo Jacquina Angélique azala bongo ande ko kabela biso mais ko tanga yo kota na cop na biso to kundeka selon copte to mona ma bete so leke tu ba sana Sara baswani na nani c'est normal nga na mona ngo bongo na mona ngo elengi na mona meke oui musala na biso yango wana elandi eti tozokende yango wana mais janvier bazo reprocher mal bouche janvier tango sabe misoka ko finga est-ce que liwa madame Angélique ko te ya ote parce que madame Angélique pas clash l'autre mais le lobo te tout nani liwa Angélique te ngani lote nga liwa Angélique e ba kamba mona nga etengani lote pour ani Angélique kende ko bota na ye Azena Zeminae, aki kobota nae, ala kufi. Mais a pardonner assisi makambele kate, atiki ça la dégâts la famille, la conflit belé la famille. Tala siko niveau bon. Quand ça YouTube ne to bakata ngo to baka YouTube les églises te, ba to ba comprendre sens wana te. YouTube les églises te na sens ni. Nyonso tout. To sala. Les églises te boto to fukama. Oh boy, tout bela te. Au monde na observe na ba. Au moment où tu vas à l'église, il y a un moment où tu vas voir ces hommes. C'est très athée. C'est très à la raté na YouTube. Bateki ba voice ne ba $100 c'est combien? Oh, kasi muta tout ça comprend bongo. Yo quand tu nous na chaîne au Lugani, mbongo. Parce que nga pata so na zaki na coupe wana. So ba voice na zele na. So ba bengi so benga ka janvier. So fait so benga ka bien janvier. Ozala ba voice te zeinda kuna te ba. Tindela ngambom, ça tient combien? Mois de décembre. Ça na tient poche. Vezo reçoit. Attends, il dit que janvier m'ta mis ça OK na nulle part. Surtout donc c'est on appelle que tu pas une raison que tu peux na groupe T. Na okota pété. Net ngai. Raison pe na ki buma be soko ya ki bana. Na okota pété. Au moins buma malamu place bazana zati. Ah, donc les questions ça ne buma bien. Les questions ne buma bien. A changer. Gaster mon buma bien. Mutu tout a changé. Sarah tola mbuma bien. Oto la ake ba kina ba conflit na madame Angélique mais to moni na matanga ça ka changer na. Eh, woni za matanga. Mbuma bien omoni jebimande bazana ba mura ba fivette. Mbuma bien zate biso nyonso siso pola. Eloko le kota wana ya bien za souté. Toko ça do kapeto sangana pona kimia mope kota entre. Te biso ndé na YouTube toko sangana te to bebisa cop. To bebisa cop toko sangana te to bebisa cop. Donc c'est pour matanga o rankine na ezongi ka nyongo do finga. Ngakunde na zati na matanga ne nzana wa ibike to sola te rankine za. Aza musika ngape na musika. Na ye na leli Angélique na ndenge na ngana ki. Ngako seka wana o batu ba do seksa nga ya muto ko ina vélo ko seka hypocrisie na linia ngote. Ba yo bomanga. Ba yo tiela ngelo na ba masanga. Yonso na ye matanga na Sara Bolingo na ngana oyaka na simbi butu eto sali auto set hotel matanga. Sara Bolingo na yo. Madame. Ah, Sara Bolingo na yo. Sara comment les a Sara Bolingo. Na yo, te ko yangai to sala kana ye ndeko na ngap na la nebo. Ye na tikala kana ina bana basi. Nde na fulaka mwana ne consciente ye ba vie na ndinga tambola ka te lorachu. Ye na bana nyonso tout na fula na regeta na mwana na makasi. Na ndeni azwaka te. Na PC makamba bien. To sene be mission bien. Libabu il attend zoto na ebo pona nini. Et c'est la personne qui a raison de en janvier, bako fingo finga bato ko ba mvutima mo ya famille na bino lataka yo, ce mutameko simo na ndoto maman ko piquer crise au kufi. Donc na personne bango raison. Na to sala ku accident o ya munini o zai penda ke na kufi na kufite. So ce que je vois so qui penda famille na mso ba nde ba bike ba mvutanga. Pour ça simo ka bo kufi na. Ko simba ka bo na kufi. Accident na o na kota na ba radio, il fait na kufa. C'est que na kufite c'est que nza ba batna c'est que non ba linga. Il faut changer. Na zolo bela ser nanga bandeko nanga de vérité nanga des blessés ah et ça nous te ma passe neti ngam na bokini jinanga Yvette Mbasu te noki kaka na Mbasu mais kuna ba osa ba kampa ba bien foza ka ba sara ba tumo ba oloba ah ngate ah neti Yvette za ser nanga to vanda to lia pesa ngape ba kopa ou tu j'avais chaîne mon réseau tout ça la besoin
Copie tout le monde va $100. YouTube. Omoni bato babwaki te nani. Omoni mutu so babwaki lo malade so ke zuyo. C'est que pour boire qu'il a. Oui, bilikambo. Oui, bilikambo. Netinga janvier ndako nganga. Oui, bité. Uyoka mundu ona ko finga. Yango mona kenga omoni kata na zolo batono bayaka babilo na baba boka ngaka e komela ngate dindana. Na banana bana kopo. O mbasu o mpese o ni ezate po bodinda pona ebinzela na tinaza mununu na molobo. Batakisi. Ti. Ekolo na biso ezana okiste na ndenge bakuti ba protéger abana. Mabe yati. Et janvier passe dans ça la papa va liste. Quand il me compte il fallait appeler ça plus parce que tout le monde madame Angelica a soutenu ma casse mais quand il me compte c'est $200. 200 ans muken. Manique écoute le bi na valeur no carré no 200 c'est quand nous avons le côté wana manique. Manique mon ninga zana muta. On a ko ba muta pas cité mais 200 wana kaka. 400 000 francs. 400 000 francs. Ba pesa ngo siko manique. Bazwaka 400 000. Bato bozanga biso na poto. Eza 400 000 francs congolais. Et belé. Et ya penda ke na banda ku mususu. Omoni 400 000 wana. Ba otchon provision msu ba roler lango 2 mois 3 mois. Ça c'est vrai. Siko loka Karina tie 200. Bino bomoni yango et amuke. Bino siko botia plus que yi. Wati siko mutazo kolongola bar wana zati. E bazali ba otala na ndege ke. Te nabi ko yobi nabina banda Karina pesi. Ti siko mutatie koleka ya zati. Na moniteur. Eza na batu musupe ba otala ba bika ka loka Karina pour na zwa succès. Il faut na tia koleka Karine pour basani ba yebanga. Okay. Mais même sans aller comme on se connaît pas concurrence. Pour dire quand Karine a sani na concurrence te. Azika ni normal atie. Voilà. Atie n'est ka normal. Batu ka yami bato balinga ka te bon. Karine il faut ça la ba concurrence. Voilà. Pues batia plus que koleka Karine. Karine o amona nango atie bonga tia comme ba million. Karine pas. Bato bogoloba. Oya moniki azana ngo koleka Karine. Ya sala trop na Karine na. Ezape mabete siko Karine fa kundanda Angelica. Loko sala bon kasi ya bolo bakaki. Il fait bolo bakaki Karine ikunda Angelica. Il fait mata cercueil. De ba lobby. Ata corbia. Ata libulu. De ba lobby. Yonga na ko tuna yo jamais Angelica ana famille na Angelica bazangi mbongo okunda Angelica te. En plus Angelica yemo ka iboluka mbongo. Angelica bana aza mutako kelela ti famille na eba okunda biso to saka ji c'est un symbole Karine atika ji c'est symbole cotisation symbole ati soki pa chakite ingeza ndemso so pa kundaki emso somba cercle bonga boba avanta ngala tsabiso nini boye skoloko ati o akokinango bon c'est normal hein. Il y a Karine, il faut balo bakaka. Il faut battre dans ça la siko ba émission. Il y a un monde battu sous na ba groupe on a bossala qui ya matin. Loka moni Karine a été 200. Il est mort vivre ils ont vivre Kalombo. Oh Jean na ba les ana mara moni sate sonde ni na bato ba lia ba mbongo ya ba madame ba ko tia ba montana ti. Yo zo mo monde news aki yo za groupe te ki on va. Nazan moni na ebisa omoni nde bato wana baza na groupe c'est que na ba pion mo baza ba na cause na tana 7 personnes to solo na ba bien MC bomo na bubuto to solo ati bom ne batina pa babanga ngape so na tnyande ni kino bombe nga yo pezila na olatsa batindela on la voice to zela no to kunda Angelica siko to sa nde bemission ya ba voice o kuna na groupe aloba kibo o kuna ganga kibo o kuna kana groupe na ba nga maladi na nga boy na obel o akuna msusu mutana ba pete awazate bisote mutana ba pete o ani ça c'est Karine moko pozo la tsabino qui ya za leader boko tsake na groupe banda boko tsalo baka mbamo konzira quand je peux saluer la famille na la fatigue et si le basute aloba nini atiki ka batu na ba posta siko botikali kala ka botikali na ba voice botikali ka na voix na na ba téléphone na bino nyonso o bo sala bo ignoraka batikali na ba voix bo sepeli eza batu mususu na ba vie na bango biso Karine atikala ko komela etate ako tikala ta voice te mais na voice à Karine l'air yango yo garder yango botika on bo garder on le na musée ba archive na vie na bino janvier net ba mu aza ko sepela oh non nini vois Karine na kata téléphone ah bon
Mais j'avais besoin de tout hein. Il y a l'orachou. Face c'est pas Karine a sollicité bon na via yébi pété. OK. Ezata Malika. Karine pas sollicité yéba pété na vina. Ah. Matika ce qu'on a voice. Ah. Ozomon. Na ba tumsu na yebi na te basata na ba groupe na. Ba sepel ka ba ki voir Karine de bazana. Bo garder ngo le roi na misé. Bo garder voir na le roi na misé. Papa King ya sort. Ba garder moi papa King moi la potakala. Ba garder voir Karine. Maman Brazil bakomba. Est-ce que quelqu'un va aussi comme c'est na kati pour na matanga Angelica. Ba chino ba sanga fokata suki za matanga na bino. Abeza matanga na bino. Eza matanga na biso ba équipe nationale. Wa biso to ya na Angelica. Eza matanga na biso. So bolandi biso bolo yanda biso pe na ndenge propre, bolanda biso na ndenge sérieux na ndenge. Mais banga ngeza ko yano na morgue. Wana janvier. Non ya. Il faut la garde makasi. Non ya na Sarah Boli. Non ya. Sarah Boli ngone pomba na yo. Ti, madame. Te va ne pompe ya ni mwasi ya mobali. Faut appeler mobali msupembe. Te biso mo leta. Banga to sala ba moko leta. Na ye biso moni batutu oye ona omoni batutu ona gangela bango app. Ona ngila bango app. Nakutana na bango be bazwa tant. Boleka na. Omoni ba ya ka oganga kaka janvier omoni so bakutana na ba ya te. Atela mariage keno kimo kota rata mutuka dam suluzolo bata makutu. Omoni boye belele boye 3 4 boyo Adam sa continue na voiture parce que omoni a pas wana il est qui to kutana na bani na fête maemba to kutana na fête na saka saka to vanda mesa moko ya vandi kuna nga vandi to otala na nebo na lote na filma et père au film na image na filma ayebite ko filma ayebate na zo na snap na ayebate Zoma poto vana na epindabo na zo epi snap asisa pe fete bima ki dasa yelo côté mususu oyo zo tanga communauté ba Carmel to kutana na répétition ya héritier ça ngelo ti ngana mwa mobale ozu sous grâce dem na kutana naye to kutana na ta deux fois 3 na to kutana na kala mingi na répétition recette yo lungwana to ki et pas mettre quasi na boîte ba amunanga alors ça les lotis Laura Choutou, yeah, wa fou, na mona kena buma tonya zo tambola je me sors to zo mwana na classe. Asane lote. Mais so ba kutens ko groupe abatu. Balinga basa loko ake. Botika ça botika hypocrisie za mabe. Janvier. Non, ya matanga. Olobi ke madame Angelica sunga oyebi bino to sunga na part na rambobi ke yo avec moi sungu olobi asunga o. Contribution na yo et sous comme mercredi j'avais au tiambongo to ko tiambongo ti na chate pona ni na chate oh Karine sache descend ya wana ya Karine Atieli Nyamakor Atieli René Abir Atieli Junior Diasso kana 5 descend Karine sache biso ba 20 na tangelo ba kombo 80 na titan 100 yemo Pascal ce qu'on a 100 Karine sache et qui mo thème be j'avais na kocha tete omonaza so na ocha luka mère evi ba solution motema kuma papa bité janvier na tindelo mbongo ya ocha so na va luka papa King ayibisinga ke janvier zwa mbongo o kindako cha mais na mbongo ba mécène ya yo moko ebimate yanga ebimate wanga Karine sache linga mbongo Karine sache linga wana c'est Karine sache linga voilà donc mon vieux David Olito doux de caractère depuis Paris, le boss JV Koumalouta depuis les États-Unis, Janvier Wata. Bamaloba na bino boloba loba. Est-ce que vous voyez ba retour na ngwezala? Ngala yeba ba retour na ngwezala. Omoni ngai, ngaza loka prophète. Na epsa bino ke libala grâce te mo e rung la te panza. Olokango na lokate na loba na ndotala tinga vanda tutu na sala ba analyse ya batu ya bien na ninga bien. Ngaloba maloba oyo e salama. Yango pe na ndolo bakana na nesi na bi groupe ba biba na panza groupe eke bu na ndese junior dia so yango ba isana je mo mo na bité nga tala ngasko na lobila batu maloba mabe te na lobila batu de ba vérité msu na lobi sa fivette na bité ser nanga wana na nzoto tika o mela vitamine pali bu mezo kuma loka kodo et ça la bien te tika o chap choko zo ça la bien te ba géographie moi si faut la boy et na o finga te na zo yebisa yeba on se ko mo na loka na zo finga na bi oza moi si faut yeba ko entretenir nzoto na faut za très propre ne to mona ba gemima ozo mona ne to mona ba sara bolinga ne to mona ba magali kongolo na zo yede o vanda na milliers batu yo ba ko bina boy zonga boy milliers na biso to linga salité te faut za clair mon propre et ça la bien na vanda bu na vanda na ko zape moi na benga sara na beto beta moi tout mon place moi bien mon santé ne ba bike j'enfant de kana YouTube batala rabiso et ça la moi bien et ça ko finga te ndena lobara na petit na ngai conscient soyo l'orachi tala muninga malikanda bali tala muninga na zwa au sérieux
stabilité. Mais il y a banda couple liboso ya Malika. Donc Malika ndimi et kaza stable. Akoma mo stable, akoma il a marié de là comme engagé na balité moninga bali fo ba. Félicitations. Et kasi moninga bali. Moninga bali faut se. Boy pele bi nango finga. Pour bien. Te yaye na mona rezaka na ba conduite moni parrain na marraine na ye. Baba sœur nanga Clarisse. Moyembi wana sœur nanga, sœur ya Malika. Malika so abungisi téléphone. au senga nga numéro sœur Clarisse nga personne abungi so to senga pas sœur Clarisse Muyimbi parce que sœur wana déjà etamboli na tambola na net talaka nga na Malika toyoka na raté mais asula nanga très bien asula pe na Malika jour musuta sala kutu ke to kuta na sans le savoir benga jango za pa kina kitasi teaka na papa mukita mo Malika koti na mbane to kutani bandoloba te to pesa na mbote te ezaki ba on ba kutinga ba pesi ba mbote ngo mais mbote za ndake champion ni to pesa te po mutu to regarder bande ne esprit aux esprits ngeti bango kuna biso pia omona wana za ser na biso ser mobo malte mama lamu ser mobo aibo chapé voilà donc pour la mania tous en confiance femme sage bancadreur na baza OK voilà tout pour chuter na biso le lobo qui bien parce que Fabougas alobaki ba vérité moko sur leader no wata tu aloba ba vérité il y a vérité ni aloba yebsa nga vérité il y a zo critiquer bisabi orchestre na biso ça aloba vérité parce qu'il y a une des stable koleka mais le quoi bana ba kimaka biso le quoi ba souffraka oh bango baza bien contre koleka ya wata et la vérité c'est là to que non malema Lisa qui n'a pas tout combien de fois mais vous avez deux fois a foutu là déjà le monde saute les danseuses et héritiers saute les monde nos abos mon tata fia ça serait pas les nets tout ça bon am souvenir so pour le les nets andé mususu mais bataka habillement na yo moi respect au monde ba te belé ba pesa ka image na bango ya mabe ils ont ba kimsu ba pesa image na mabe tout le monde ba danser les héritiers so côté na bango so côté na liso mona ka mona ndako mais aza danseuse mais so kutani loka na merveille ya mado so tu ne ko ba no benge blague tantini ya passage combien oh là là janvier mon condi poni tatouage attitude il y en a lobby non le tu na lobby ma bebo limbisanga bota la lise boté merveille ya mado na ndenga mabete net biso batamili net biso to lingana biso ba fi ba luyenge na oyamba moka papa merveille pona bike o na kimbamba na ko ba ne passage comme même si na ko lingele lo buka lelo lamba lelo mais ce que pas lise il faut to ba na ba jeter gauche oh tu vois fleur auto ke malemba pona yokota mais ce que kuneza ka passage comme même maman Dioubou OK donc ce que to lo ba ke ndenge lelo ba ki na poto mimonake yaye ba danseuse na ye bali ba et ça ce qu'on veut parce que biso orchestre na biso na ndenge ba orchestre na biso est stable orchestre na biso to betara ba concert privé na présidence il faut te réfléchir un peu moi image ya bien yondo so moni ba Gérespire au moni ba Oliviera au moni ba Oliviera exemple ni abinga ça bien ba bino raté voyage pour te voir la muka qui retard au pangola ngara raté pour la muka retard exemple bien ni à la fin na babu na podium aibi na koyemba aibi kobina aza ndenge na catégorie ba misana na voiture ba pesi kasi mona de stabilité orchestre o abiso ba bien orchestre muki ya bango orchestre ya munene parce que ba musicien ba okima ndeni biso sko ya muki na ba ke poto ba zongi suna orchestre na ka ya muki parce que mona différence ba auto ki États-Unis des danseuses ba mais balobi que no ba camarade wata ba kimisi auto da ba commentaire ba camarade wata na yo na biso non na maître mobo moni Brenda déjà na mobile ni États-Unis si avant la stabilité moi na za na mobile na États-Unis atine la kembongo bani na stable pétrole soki na palais na bien mobile na États-Unis si quoi ben yo bika ba procédure à voyage ça va ça au moins 3 ans 4 ans mobile na aluka ba procédure ni na obeng sa moi sina va profiter si ko moi ça y est kala biloko tinde la mbongo lundi et mardi semaine oli angote siko yeye siko fraîchement ya yoti kama zonga bien ngazi Brenda ko merveille kasi merveille patali vina iti ndena zabo nga merveille famille ya Léona Lobby MC déjà batbeli ke na kuma star na bina pas Fabrigas batala kanga na famille
mais M sous ba ina ndako nanga M sous $10 $20 ezate na longwa a mabe na futela a mabe na zwa koto mabe atali suka monisika kesko États-Unis atali ana baleki na sima ana famille na sima ake sa vie na ye donc pour la nouveau sepeli ngana sepete bana batu eza ba vie na ba ko yede biso te bango mo ba yebe ke orchestre na ebisa déjà bango nde ba ke États-Unis akozonga ye moko ba voyage ba kendaka ya poto na yebisa o ba pesaka bango ata 100 francs te mais il fallait pas ba kende aux États-Unis siko monde ba ke États-Unis ne ba kimeli na ndimi sute Fabrice akomemaka suba mission na poto c'est fini ya on a so ba o bozana bozwa mayele lera ngo dokima Yebela Shomi Yebela ya omoni ya turu wana ndengo kataka pona pongi turu okutuko kochano kutu bakwiti te Yebela Jina P14 yo sans ne kutu yebaka na te mobali bien moi si soko tali bona yebi to moni ba race wana ya mingi na États-Unis lera ngo Yebela OK ami okozonga yo moko leader dans le solo azemi merveille ya mado azana zemi vrai ou faux parce que merveille azana zemi merveille azana zemi te ya ngani aza mwasi faut kobota il faut kobala Fabrice akobala et pas Fabrice azana mwasi na ndako babe ya leader na yo te botunaki leader okaki pa nani abi oh mwana baboya kae mwana bamona na appel longi soka ba biso botela banzaka azuye nini mwana batu ani pe na zemi te ye mon président sana edika mi continuer en zemi ya manga pena ya manga ngai boy bien problème de au mon libo héritier ba responsable to linga otika ko salaire bango na ba image mo ke wana tuni que parce que bat bandolo aza moi série et ko éclaircir bien aza moi série te aza danseuse ya M sous ce cause la people le ba danseuse musu ba mo bota na ba président na bango M sous ezako zapeka ya président OK pas biloko ba président yo kati no to landa maître Maurice merveille azalaka ya nani yo ya dada akoma mon président maman commissaire voilà wata to comme na suka conseil européen sa biso banane biso ba chroniqueur tinga pesa ba conseil te ba chroniqueur na ko pesa bino conseil te conseil miso na kata ndako na ko kala mingi te obima ce samedi bon conseil attitude to za nango bon to lela Angelica na attitude nyon surtout o bomoni boya nango boya nango eza cop mais to lela ndenge asala la cop akoya pananga akoya pananga soko finga place na mona projet nga pe na zongi seli ibe yo kinyo limité ça te la uta sengi pardon la batu nyon surtout ba sala mabe pa limbisi pardon Jean oui mais c'est moi basenga omoni monde to tambola o ya monde akubi yo ya monde benda ke koza na garde oui mais c'est auto tengina ko basenga pardon o kande fina ya mission senga pardon te donc chroniquer se senga pardon et toi basta et fina ça et fina bon na ebite ngala biga nga ko senga pardon te so ye comme ne saranga janvier wata mokonzi mwana ya baba mwana ya Karine mokonzi la pose la le samedi caméra pe rozala mais na olinga te bazolanga ndeko langa bakanga donc so la yindika ba nana kanisanga tout est permis au final bokangisa biso to bimana bisoka mutakufa na kasho azate wata na Luanda o basala mpona OK c'est bon comme la soana ba relation na PO ya MSU ya Kinshasa ba membre asi bokumba zalia tukobenga pe muzaki na mwasa mudele na kobenga pe mama mina biso na États-Unis voilà na fali pe na kobenga pe ya uni mushendanga na kobenga pe menga biso Iget Mbombo na Lubumbashi ana mkonzi Moliet voilà comme la souka janvier wata c'était un plaisir à Royambayo bana maramouya j'ai kufaki non na peut-être na monana non la ka émission la téléphone le canal janvier le basuka na ezani bon le basuka na émission kufite pour na émission mais le basuka na ngeza ke star na bino ya matanga bomonanga kala surtout bekiri wana bomonanga kala bolukasi bomonanga olata ndeni yo na se papa king kilote te ba bi pantalon kaka ya kilote yo na se papa king wata makasi tino na lata manga propre normal mais bi que star na bino papa king abisa nga zunga en charge maman Brazil beaucoup papa baka ozwanga charge par rapport à marabodele ba mama mi pe baba ozwanga charge la mère na Francine Samou ça papa baka ozwanga charge kuma papa bien ozwanga charge na mère fi ba solution ba ozwanga charge ba to bien ozwanga mon charge belé papa king papa king na bien que 3
Oh, vous avez Kiti, Mati, mon apoto ya kala ya sikote. Bon, bah, apoto ya siko, bon, ça va ventir toi. Voilà. Bazo kosa, biso toi. Papa King, mon apoto ya kala. Ah, bah, dédicace, non, peut déjà. Aïe, que, Naoza déjà bien. Voilà. Nabo Santé, comité club. Papa, comité club en Hollande. La Chine. Comité club à sollicitation, ils sont bien terre. Télo, té. La Chine, moi ceux qui aider à sauter la matango, tu comprends que tu as la famille. Sauf que dans la tango, que non, de la part de la Chine. Les amatanga la biso. Les amatanga la biso. C'est maman présidente. C'est là le fleur et ensemble les alaka. Mais fleur P, il y a la Chine, puis on peut non, to yé. Zalaka Angelica Zalaka pe na la Chine. To yé pe na fleur il y a la Chine. Et ça ce là et c'est mon makasi, merci beaucoup. Ben to yé que batu balanda pe biso mingi dozana. Batu balinga la Chine ba Hollande pe biso message to tini oyo. Nzamba sunga. Na yebi ke nzamba sunga. Et go sala bien. Ma présidente Papa FMI. Bon mi atembo. Mi atembo. Naluka komba mutumo awa. Ça bien. Mais non là c'est sous message mon Papa FMI, ma présidente. Moi en abino azolela. Maman nakata Suisse. Il y a ngana tanga komote. Appel masqué maman. Il y a nakata Suisse. Et na ma présidente, na Papa FMI. Voilà comment on est. Moi en abino nazolela. Voilà. Nazolela penza na olela. Boebi. Merci beaucoup. Voilà, moi j'ai dit merci n'a pas président Bouba Songolo, président Bouba Songolo. Ah! Martin Bouba Songolo. Voilà. Donc via lobby, yenga zabongo azaya biso kaka. Aka ya biso na pesi ba mbote, ba bon séjour qui te fa bien. Papa Martin Bouba Songolo. Maman bibish mukoko ba bon séjour qui te sa ana ki. Donc la pesi sumbote langa na liko makari. Oh mais on perd nanga. Donc asalanga babolamu trop a continuer pour ça la matanga bije maza calme non salo ba bien Olivier Akiala Mokonda Toulouse. Olivier Akiala na peso moto amasananga Kiala Mokonda Toulouse. Donc la madame Angelica pour la mbongo te mais organisation pe de l'équipe kitoko et même pas que tolele na honneur toi la fleur na sur la Chine comment te le coup muka ils ont pas Karine Mokonda to sala ngo moi mukiem kito sangisa jour ngo to so pe fleur la ndenge na ba fenek ba jemima ba zali ba biso pe rappelle moi belé to ça fait ce mois bien bato bolinga pe biso ba Karine Mokonda la parole la Chine et ça bien PDG Martin Bouba Songolo na voilà mon président Bouba Songolo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Donc merci à Jean-Cy derrière la caméra. Merci beaucoup à Moïse le prof de montage. Merci à notre boss JB Koumalouta. Merci à tout le monde de près ou de loin. Maître Mika Mongo Mote na place place c'est des alamba notre Gégé Mote pila au senti ba maître tout on a lingaba maître Gégé na bo santé maître poison na santé maître na biso végétal na kata pri tigana tigre na peso ba moto place aux abatu tout bolinga janvier wata mokonzo linga benganga plus 243 89 50 53 549 plus 243 89 50 53 549 au bengi janvier conseil pan o linga tinelanga pe lamba bien kena lata na matanga pona mona ka samedi le lundi mi koledo kende te batapoto ba ko chaka na nino na Lambert wana ka papa position le même jour naza na batu na ba France wana maman Jeannette bazana ka France voilà maman Jean-Qui Moujakina en Belgique voilà naza na batu na ba poto ba Jordan français que super play ba sœur na biso Clarisse Mouyembi ana ka France ba sœur na biso Claudine Ebuka motema keliko i prêtre ba ko cheki le mot tata maman Madonna Bercy avant d'accueillir na Bercy. Voilà, merci beaucoup à vous. Il y avait notre Sabina Wanani. Tout le temps j'avais au Kataté, ma Belgique 4 tout le monde ma Belgique je dis merci beaucoup FM depuis Paris, le boss JB Koumalouta, Ado Senga depuis la Suisse, mon fils David de lutte de caractère. Tout le monde l'engagement, je vous aime, je vous adore. C'était moi la vôtre. On se retrouve prochainement. Au revoir.
merci l'assistance à Junior Diasso. Babi Diasso yanga moko bonne soirée, bonjour, bonsoir à l'hôtel à travers le monde. Au revoir. Bye bye. Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele.